eloko nini esalaki Peniel azala mal coaché par Denis Les, un mosali na nzambe. Oh mosali na nzambe. Denis Les akozala na kindoki. Denis Les soki aza ndoki te asimila bandoki bilamba na makambo asala. Soki bandoki balingi bapumbwa, bazwi bilamba batikeli bango bapumbwa. Milimo wana ezokota ye. Parce que moi ça m'étonne un pasteur, un homme de Dieu oyo ayebi liloba très bien. Kokoma tina niveau que kokoma commissionnaire ya Bible pour na Peniel koloba on pe na ministre tel a benginga. Député tel intel a benga konzi bazo benga pour na petit Peniel aza danger. Donc Denis Les akomaki commissionnaire ya Peniel. Ya okaba ilaye mibali. En dehors ya ba vidéo to monaki ke Peniel na ba garçon mo bazo s'embrasser, bazo sa ba makambo, bazo sa mutakaliser ya bolingo. Oye bimi eza obiso to moni. Bongo oye bimi te. Parce que oye bimi ya garçon, bongo mibali abima na ba o ke Denis Les akabe ba o ke biso to yeba te. Pas un nombre combien? Est-ce que Denis Les wana ba o kabela ye ka mibali to pe Denis Les abimana Peniel ou comment secret batama? Parce que to banayi ko yoka ke Denis Les na hôtel à Peniel, baba on va na Peniel tiba un mo bazo do ba 2h ba 3h du matin na hôtel au que Peniel azalaki. Est-ce que ya Denis Simba kita abimaki na eta banaka ko kabela ye mibali? Point d'interrogation. Est-ce que Peniel a avoué pas Peniel a chaki qui danger qui vrai chéri na impolitesse na beauté na liboso ki mwana poto. Akoyoka mutu te teti otie olobi na lobi. Lolo Peniel azabi. Yeba que malgré pardon mais il y a des conséquences. David abimina bache ba mwasi ya militaire na asengi nzambe pardon mais ba nzambe alimise ba conséquences elanda ki ye. Par conséquent, c'est là qui David. Ndenge mona Peniel. Peniel ce qu'on y a ça qui wana pour na prouver Mike Kalama, pour na yo qui ça Mike Kalama il passe. Le lot Peniel conscience et zone. Ce qui Mike Kalama ya kufa. Ce gars a malade mo compliqué na motem. Heureusement qu'il y a ça fort. Peniel a nyaye sa famille ba Mike Kalama ni. Pardon ya Peniel et servi Mike Kalama ni. To limbisié. Mais par rapport à la réconciliation, ok, mokili, bazolo ba biso to boyete, ezo dépendre na mobali na ye. C'est juste na ligne kaka kotali sake, basi surtout les que soko ozo vivre na mobali na yo, bokabwani na ye. Plipa ya basi baluka ko prouver soko ke oboya na mobali, et surtout so boboya na ndenga mabe, basi bakoma ko sa plipa nyonso te basi mususu. Donc nasi disaye kaka ne to kabwa na ibo alinga te ka yoka ke mobile wana zo progresser zo kene liboso. Voilà, shalom, shalom, shalom. Un grand merci à vous tous qui êtes connectés sur notre meilleure chaîne, la voix céleste de la Lola. Iska bonzambe ekitara na luyembo na maluba pe na misala. Bonzambe na bonzambe Lola ezofuta simana to ya koloba ki nzamba boto kwaye biso wapi connexion voilà, la connexion n'est pas bonne hein? Veuillez partager la vidéo, la connexion n'est pas bonne, voilà, partagez la vidéo to banda, partagez la vidéo Rozo banana bino 6G mususu concernant la Camboye et autres au salam à l'église corps du Christ, tout le monde peut recevoir bino et longo. Donc c'est ça quoi, connexion. Oh là là. Voilà. Oh là là. Ok, merci. Voilà, on est en direct. Un grand merci à vous tous qui êtes connectés sur notre meilleure chaîne d'Ava Céleste. Zela Yalo, là, nous sommes là. Manifestez-vous. Est-ce que vous êtes là? Veuillez vous manifester. Nous sommes là. Nous sommes en direct.
Veuillez partager la vidéo, Bonzambe na bonzambe lola ezofuta. Simana toya kolobaki nzamba boye tokwaye. Lisusu apina maso azosalela biso elongo na filo mokwa ya motema bivense de homo. Na mama Gisèle Lukelo motema ya papa Emmanuel na Boston. Na maman Gisèle Lukelo motema papa Emmanuel na Boston. Sans oublier notre papa, le pasteur Feza Messia, la bouche autorisée de l'Éternel depuis Zurich. Je vous salue mon papa. Na maman Nabiso Dorcas Mvango, la humble servante de l'Éternel depuis les États-Unis. Maman Nabiso commencé à Nabiso Christelle depuis Canada, dans Toronto, Topé Siongote. Merci Nabino Nyonsto Bozo dans l'épisode de partout. Veuillez partager la vidéo de Megempe Kosolola. Si j'ai un abisso ya lelo, Nabino ensemble. Après, pardon, il y a Peniel. Comment est la famille, bon, on a tout ce qui s'est passé entre Peniel et Maïkalamai. Bon, on a qui Peniel Kolongwa. Na Maboko, il y a pasteur Mike Kalamai bien aimé dans le Seigneur. Après la dispute na bango ko soit dans tout moment. Ba yo ko kabwana. Tant ba kabwani bien aimé dans le Seigneur, ma kamu ya mingi belé et les calmes. Après Mike Kalamai bo moni vu au Peniel amena ke sima Mike Kalamai. Mike Kalamai ye moko daika na sonité bien aimé dans le Seigneur. Mais Peniel ayoki saika Mike Kalamai sonité. Mais Penya yo qui sait qui peut famille à Mike Kalambai soni bien aimé. Donc mais on a une analyse concernant pardon ya Peniel. To me un peu consola on a bino na émission ya pourquoi lelo. Lelo Peniel a eu conscience après avoir partagé la vidéo parce que l'émission de les a kitoko ma casque pour les cachets à déconnecter veuillez patienter pendant que nous essayons de rétablir la connexion. Ok, nous sommes en direct, veuillez partager la vidéo. Bon, moni Peniel bien aimé dans le Seigneur. La vidéo, pardon à Seigneur. Tozo mero kosoloana bino na bandeko bazola na biso avant que tout ça la intervention pasteur David a ça intervention na émission na biso pourquoi lelo na ligne pena mi un peu expliquer bino lisolo ya Peniel. Ok, vous tous vous êtes au courant na yango. Bon, mon ami Peniel na maboko ya frère Mike Kalambai, l'homme de Dieu bien-aimé. Libala, basali libala, Peniel mwana muke, mwasi kitoko baboti na Mike komi bona boy. Après cela ba dispute bani et Peniel ba yeko kabwana Mike Kalambai. Tout ce que Peniel sima après avoir au kabwana na Mike Kalambai, Peniel aleki na émission. Peniel a commencé à la émission pour détruire la carrière de Mike Kalambai. Peniel n'a pas soit koloba. Après leur divorce, Peniel c'est comme si conscience n'est pas là pour ça. Le loba zolo que tout Seigneur toli misaye pardon bona bien aimé. Bien sûr, bisognon tout au ba sumuki, bisognon tout au salama sum. Bible zolo que oya reconnaître ma bien ma sum n'est pas signé pardon à l'imisan. Qui suis-je pour que na boya pardon ya Peniel? Tonimi bisognon tout pardon na ye. Mais et dans la bamasum musu c'est dans la Bible bien aimé dans le Seigneur et que soko sali bamasum wana a to selinza me pardon ba conséquence elanda. Ba conséquence elanda. Toujours exemple ya David oya kenaye ko bima na mwasi ya soldat na ye ba Tcheba bien aimé. Après avoir ko bima na ba Tcheba mwasi ya soldat na ye oke David pour nous couvrir les sommes na ye atini soldat na ye na bitu abaki ko boma ye bien aimé. Après David prophète Samuel a ko bima ko tali sere ma bien na ye. David a reconnaître ma bien na ndenge mona Peniel. David a lélé. David a mis bois qui n'a ma belé à gêner. A joué ma belé a mis bois qui n'a nzoto. A saigné nzambe bolimi si bien aimé. Nzamba lo la limi ce qui David. Mais péché y a David. A limi sans mes conséquences y a le sumo David.
asalaki elandaki ye bien aimé. Malgré que David a sengaki Nzambe pardon. Nzambe andimi pardon na ye. Mais mabo o David asali lisumu David asalaki. Conséquence ya lisumu wana elandaki David bien aimé. Là nous devons le savoir binoba o bozo la nanga. Mabe mususu na vie tokoki kosala te. Ba masumu mususu bien sûr que Nzambe il est le Dieu miséricordieux akolimisa biso. Il y a certaines choses ba masumu mususu ba acte mususu to commettre to sele on a se ya mokili. Nzambe akolimisa biso mais to futi conséquence. Ya mabo que to salaki bien aimé. Ndenge mona ka ya Peniel. Peniel lelo après avoir kolaki sa famille à bamai kalamai soni bien aimé. Kofingi sa famille à bamai kalamai na mwaso bakenaki kobala. Peniel a se rendre compte na nyonso wana te. Que en dehors makambo abana ko sala, yo abana ko buleki azo yokisa mai kalamai motema pa neto kabwani na ezela na sabo na yokisa motema pa zela royoka. Peniel abana ko se rendre compte que à part mai kalamai famille ba mai kalamai bazawana bazo mona nyonso bazo sala abanaka koyokisa mai kalamai soni motema paste mais abanaki po koyokisa famille ba kalamai soni. Peniel après séparation na bana mai kalamai Peniel aleki na émission alobi ba makambo akoka koloba na ba émission surtout émission ya mwa muloko bino nyonso to bolandaki. Mais nakoki kobandela ngo lisusu te. Alobi ke abeti aketi na jisi ko kosela mai kalamai makambo. Mais lelo lobi soki ke mai kalamai mabikama mo yela rayi. Soki ke lelo mo lobi soki ke mai kalamai carrière ne sila ala muka lisusu te. Ke ayoka na lisusu te carrière esimite église esimite. Mai ab poeya. Abande la vie ya zéro ya kim chacun ne peut pas mise chrétien musu bakoma. Or ya bosse que nyonso to abana ko sala wana ki ko sala mai kalamai temu mabe ko détruire carrière ya mai kalamai a se rendre compte que non mai kalamai a na charge moko a na famille mo bande komo bana mo OK bazo dépendre badana na charge ya mai kalamai et le loso ki mai kalamai a koyi asili bandeko wana famille na ebana na eba kokoma ko souffrir na passe ne to koma komona na ba musicien chrétien mususu. Peniel na yeba ke ngote bien si biso église corps de Christ ondimi ba pardonner. Est-ce que pardon ya Peniel ezakara ke il faut bazonge na mai kalamai il faut que bazonga na mai kalamai pardon na ndenge bandeko bazoloba to maka ko limisa eme atike mama na bana na ye bakomi na ba en bonne relation en bon terme mais relation amoureuse eza de souste to me ko ben pasteur moto solo la bo partager vidéo parce que na ba vérité mususu akoloba. Est-ce que Peniel aleki liboso ya caméra ezaka important que Peniel aleki liboso ya caméra na ba réseaux sociaux c'est pardon ceux qui a ça c'est qui en cause en coucou. Nous a exigé que non, les cas que nous sommes dans les réseaux sociaux. Et où tu n'as pas volonté à peigner, il y a une personne qui a fait ces conditions, a imposé que non, il faut les canaux réseaux sociaux. Et si on s'est qui va m'aber, on s'est pardon. Bah mon a qui changer, on s'est pardon. Est-ce que va imposer peigner, tu as ta propre volonté naïve? C'est ce que nous devons savoir, bien-aimés dans le Seigneur. Qu'est-ce qui se cache dans ma réunion tout peigné dans la salle? Après avoir que Samu Samai Kalambai. Après avoir que Luka Sukayamai Kalambai. Après avoir. Merci beaucoup à notre sœur Christelle depuis Canada, depuis Toronto. Sœur Moko extrêmement bien topé sur Mbote. Je suis en direct. Dès que j'aurai fini, je vais vous rappeler. La servante de l'Éternel, Christelle, depuis Toronto, au Canada. Donc, merci. Donc, dans un lieu solo, on a bien aimé dans les Seigneurs. Par rapport à Peniel.
oyo penye la bana ko penye ba ko luka tinye nyonso to asali wana carrière ya Mike Kalamba esila Mike Kalamba asala sous album et ressurté ayo kanate succès na esila asalaki ke ba émission nyonso ba art nyonso ba ko sa pona ke Mike Kalamba a détruit vie ya Mike Kalamba motema esala ye passe yaya eza na eloko esala parce que komona ke mama ya bana na yo bouti okabwana na ye omona ke non mobali mosusu abengaki ye oyo bapiblie video na ye ya motakala na ye omona ke oyo mobali mosusu bakutani bazosamba ensene omona ke oyo mobali mosusu azobengisa ye bazostaffe na ye Jack Pomoukwaya, je suis en direct, je te rappelle dès que j'aurai fini. Jack Pomoukwaya, depuis Lyon, je t'essaie là où tu es, le plus intelligent de notre famille, Jack Pomoukwaya. Je te rappelle, je suis en direct. Ok. Je disais que l'Isola peignait bien aimé dans les Seigneurs. Nyon sabana ko salawan, aban ko luka bonheur ya Mike Kalamba ite. Nyon so peignait la ban ko salawan, aban ko luka Mike, ko tcha fait na vie ya Mike Kalamba en quelque sorte bien aimé. Là, nous devons le savoir. Peigné nyon sabana ko salawan ezali que non, Mike Kalamba carrière n'est ici là. Mike Kalamba bamana. Mike Kalamba yokana de souste. Mike Kalamba succès ici là. Bacha yekate. Donc, c'est ce que Peignel cherchait. Ah, lukina ba moyen nyon tout Mike Kalamba yoko sala. Bokila moni ke mokili bazo. Bakomi tout le monde bakomi contre ye bakomi kolobaya nyoko la moi si azam mabe bon Mike Kalamba yoko sala album moko pe o ke cela est vraiment succès te raté nde mona se plan na makas avocat na nga yesu nda avocat na nga ata moi so na balaki na honoré to botina e ban mais le loi balu kelinga komi koluka suka na nga liwa na nga le loi komi kolinga ka détruire mokili bandimeli ye na nyonso alobi sur ngai yesu nde avocat na nga Mike akimelaki kote mosusu te me akimelaki na maboko ya yesu akimelaki na sa makolo ya yesu kosala nde moke yesu yo nde avocat na nga yesu makambo mwana mwasi azoloba soki yesu olobeli ngai te nga na suki nga na kufi carrière esili nga boyebi combien de personnes oyo ke na bashoke ya basi ekotisa mingi na mabele boyebi combien de personnes na choc ya basi bien aimé ekrela bango malade ya motema mpe bakufa penye siko nyonso asalaki wana mpona prouve Mike Kalamba mpona yokisa Mike Kalamba espasi lelo penye conscience ezoni soki Mike Kalamba ya kufa soki azwa maladi moko compliqué na motema heureusement ke aza fort penye na ngai ayebisa famille ya ba Mike Kalamba ini pardon ya penye elingi eservi Mike Kalamba ini tolimbisi ye mais par rapport ya réconciliation oke mokili bazoloba biso toboyi te ezodépendre na mobali na ye c'est juste nalingi kaka kotalisa ke basi nyonso to ezalaka soki ozovivre na mobali na yo bokabwani na ye plupart ya basi balukaka koprouve soki oke oboya na mobali et surtout soki boboya na ye na ndenge ya mabe basi bakomaka kosa plupart nyonso te basi mosusu donc nasilisa ye kaka ne tokabwani na ye bo alinga te ke ayoka ke mobali wana azoprogresse azokende liboso akolinga te ke ayoka ke mobali wana areusir na vie alinga te ke mobali wana ayoka ke aza heureux et surtout soki bakabwani na ndenge moko ya mabe omona ke mwasi akoma kosala baacte moko mpona koprouve ke mobali wana ke eza ye apres ye aza na ye bien mpona koprouve ke kosala pasi na motema ya mobali oyo bauti kokabwana na ye or ke na koluka kosala bamabe wana kosala mobali oyo bauti kokabwana na ye koprouve ye yo moko nde ozodétruire vie na yo ke soki koza na maîtrise ovandi oraisonne vie ekozala bien et après rupture ya relation nyonso tu basi ebele nyonso te baza toujours na esprit na tendance ya koprouve mobali oyo bazali na ye surtout soki bakabwana na ndenge ya mabe yaya tant lorsque ozolakisa ke oprouve yo oya kosala na bamabe mosusu oyo kodétruire vie na yo moko osimi motu oyo okende komipesi na barelation mosusu esimi te me basakani na oka basundoli yo parce que ozali na idée ke oprouve mobali wana ke oréussir oprouve kosala ye motema mabe osala ye mpasi na se na motema
rupture nyonso tout après rupture nyonso tout esengaka kaka te ke non oprouve moninga osouhaite moninga mabe ke ayoka motema pasi na ka ya Peniel. Peniel alukaki aprouve Mike Kalambai alukaki ke nyonso tout Peniel asalaki wana bit na ye ezalaki Mike ayoka vraiment motema pasi asamwa azwa yango na sambusa ye kopiblie baémission komanke Mike na bapublication komanke famille na ye kosala boye komanke na madiabu koloba na babilobela Peniel abimi na bamibali muso nyonso wana idene approuve Mike Kalambai lolo Peniel asengi par le bien sûr que tokolimisa famille bakoni Mike Kalambai aza chrétien kolimisa ye. Est-ce que vous êtes sûr que na ba intention na ke bokozonga na Mike Kalambai na libala? Mike Kalambai fait attention malgré aza pasteur mais aza mbuluba il a une famille. Na ba buzo ba nyonso to osali na net na ba video e panzani. En tant que ceux qui Mike alimiso est-ce que bokozonga na ke Mike azuyo peyo ke bofani na ndako moko ke bokomi femme mariée sous ya Mike bozonga femme mariée. Mike aza muluba famille na ye baza wana papa na ye aza wana mama na ye aza vivante baparent na ye sona bandeko na ye bazali est-ce que bakolinga ke balimiso kozona ndako liba na makambo nyonso tosali bavideo lelo ozosenga bana na o pardon conscience ezalaki te bavideo na oyo ezali Peniel mutakalize bavideo na oyo ezali Peniel ozomela bawiski na boîte oyebaki te koza na bana oyebaki te koza na famille chrétienne oza na papa na koza na mama ya bapaster oyebaki te ke ozosambusa libota na osambusi mpe famille ya bamobali osambusi mpe mobali na yo papa bana na yo Peniel osali nyonso wana ozala na maîtrise okonseleti Peniel aza mwana moke te Peniel aza na 15 ans 14 ans 16 ans 17 ans te azalaki déjà majeur azalaki mpe mama aboti bana mibale bien aimé eloko nini esalaki Peniel manque à maîtrise bozoba ou comment lelo aye ko reprendre conscience esali to eza na eloko moko azoluka nsima bapardon to nsima ya rapprochement na ye na Mike Kalambai tokomona tro akomopiblie biloko ya Mike Kalambai kozala na barépétition na ye na baconcert na ye wana liboso eloko nini ezose cache nsima Peniel amoni ka tamboli abanga komimona danger kitoko atamboli partout amoni yaya mibali nyonso to na nini okozala kitoko mais bakozala na poso toujours ya komona nzoto no baye balali yo aussi combien de basi ya kitoko bazotuna Peniel atiaki ki danger ki vrai chéri na ye politesse na ye beauté na ye liboso ki mwana poto akoyoka motu te teti otie olobi na lobi lolo Peniel aza wapi yeba que malgré pardon mais il y a des conséquences. David abimina bache ba mwasi ya militaire ne asengi nzambe pardon mais ba nzambe alimise ba conséquences elanda ki ye ba conséquences elanda ki David ndenge mona Peniel osenga na pardon qui suis-je na boya pardon to limisio nzambe alimisio Mike ada passer alimisio mais ba conséquences ya ba acte osali kolanda yo bofutango na limite que jamais famille ya Mike Kalambai akonimake bozongana na mwana na bango osambusaki ke na ndako moko mama oke abima na mibali mosusu bazo avancer baaventurier bavideo ezopanzana mama oke mutakalize bavideo epanzanaki mama oyo basambuse na bareseau sociaux ya manque ya maîtrise na ye eske bakolimisa yo eske bien sûr bakolimisa yo Peniel bakolimisa yo Peniel eske Mike akobosana ezala mobali mosusu abosa mo posa mbo araisonner eloko mo moral ebebi amour korappele le passé ezala barelation plus pa mibali balimbisa basi na bango mpona infidélité bazongana na bango bakoma na relation ya liboso bazongani mais ekomi matata mobali akosaba mwaso nazo embrase moto mosusu aembrasa ye mobali abosanaka te basi bazala na facilité wana kobosana akolimbisa me abosani te aninga asala nde mwaso naza na ye na mbetu bo mobali mosusu mpe alala ye
ya kolala ya kobima kobetela ye lisolo te mais avec bavideo na bareseau sociaux. Est-ce que Mike aza na capacité wana? Parce que olimbisi bosana soki ondimi obosana nyonso tu. Est-ce que oza na capacité wana obosana? Est-ce que okoma kozongela ye na motu te? Ntango okoma kozongela ye na motu okoma oswanisa okomisa so relation mabe koleka na ndenge ezali liboso okoma oregrete il fallaki pas tozongana na biso relation oyo. Pour le moment, Peniel a saigné pardon. Non, Mike peut faire sa vie. Peniel peut continuer à faire naïe. Mike a l'ouki, moi, si mon Peniel peut l'ouki, mon bas, mon ça lui vient naïe, mais balim, si bazar, on continue n'a pas bananaï. Mais ce qui est comique, qu'il y a réconciliation, bazon, gana, Mike, à la maille. Bon, quand on a le lobby, va finir toujours dans le cabois. Parce que les relations, on peut marcher toujours. Et qu'on marcher 40, je vous dis. Na zolo, ba, naïb, ma kamon, na zolo, ba, la bible. Et qu'on simbate. Ba famille ba kotelema ba image ya kalawana comme parce que là toujours dans ba réseaux sociaux longwate et là on est salari Peniel azala mal coaché par Denis Des un mosali na nzambe o mosali na nzambe Denis Des kwa koza na kindoki Denis Des soka za ndoki ta simila ba ndoki bilamba na makambo asala soki ba ndoki ba lingi ba pumbwa bazui bilamba ba tikele bango ba pumbwa milimo wana ezokota ye. Parce que moi, ça m'étonne un pasteur, un homme de Dieu, oh, il va très bien. Qu'on a un niveau que qu'on commissionnaire, il y a Bible pour la Peniel, qu'on peut être ministre tel à Bénina, député tel, un tel à Bénina, qu'on se base au Bénina pour la petite Peniel à danger. Donc, Denis laisse à Komaki, commissionnaire, il y a Peniel, il y a Okaba Kabailaye. Mibali. En dehors, il y a des vidéos, tout le monde a dit que Peniel a des garçons, bazo s'embrasser, bazo s'abamakamo, bazo s'amutakaliser. Il y a Bolino. Oh, yebimi, eza obiso tout le monde. Bon, oh, yebimi te. Parce que oh, yebimi, il y a garçon. Bon, mibali, oh, abimana, ba, oh, qui Denis sa kabeba, oh, qui biso tout yebate. Pas un nombre combien? Est-ce que Denis les soit là-bas, ou Kabila, yeka, mibali, topé, Denis les. Abimana Peniel ou comment s'écrit Batama. Parce que tu banaï ko yoka que Denis laisse na hôtel la Peniel, baba on va na Peniel tiba un mot bazo on va 2h, 3h du matin na hôtel au que Peniel azalaki. Est-ce que y a Denis Simba kita abimagina ita banaka ou Kabila mibal? Point d'interrogation. Est-ce que Peniel a avoué pas mal que la maman camion soit ça là qui non? Basi ba avoué non sauté. Et là, là-bas, Michou, ça bombe. Gueuleur, les rats et les baies. J'étais ça là où tu es, là, même Michou. Et vous allez vraiment bien ma casse. Pardon, il y a Peniel. Binoba Obozo, dans la mission, nous sommes en direct. Est-ce que Seigneur Mike Kalambay a limité, bien sûr? Est-ce qu'il faut bazo dans la Peniel dans le monde? Toté. Binoba Obozo, Benga Bisso. Bozo, dans la mission, nous sommes en direct. Beaucoup comme la biso, beaucoup benga biso na numéro ils ont plus 243 85 28 651 46. Beaucoup benga biso, beaucoup la biso, nous sommes en direct. Pardon, il y a Peniel bien aimé dans les seigneurs. À Monique, malgré que bamibalo ba kabele ki ba yele ki e ka na profit, ko bima bima na ye ko la la ye. Mon cousin a souci à Roba l'a été à retrouver Bolingo. Ok, Mike Abana ko pese ke pa bamiba nyon sowana atamuri tambona bangote. A conscience et ça na sala ki bêtise. Parce que basi nyon sto ata oza ki to ndenge ni miba ba ko lingo. Mais miba nyon so bazo lula kan nzoto no ba bimana oka. Mais bazana idée ya koba la ote. Bazana posa volonté ya honorer yote. Et ça quand on mobile moko amona yona ba défaut na bonamu na nino andimi ko honorer ba fi ok bibal ba pala ba honorer ba que soit ba problème oza na droite ko o sambu sambu ba toi tu oza ingrat envers ni ko honorer moi si boy parce ebele a baza awa baza kito bazo tula
akutana mobala somele pe mutu akabeli ombo me ko honorer kotika dot kovani sona ndako libala. C'est pas donné à tout le monde. Et mibali wana ça na ba reconnaissant na basi ebela kunika yo a honorer yo. Et moba wana komi de ingrat. Ah, bokanga. Ba conséquence ko kanga penyel. Bon na mona basi kito batula te. Mibali nyos abaye ba kalamba moi ça ba kalamba star. Akomi bona yoka na makamba kalama yoka ni mai kalama ya yoka kuna. Aya sali to atie bambona lali abimi bibina et par peu a utiliser on papier génie ta bois kuyo. Ake na ya baluka ke. Skotan bazo zo mona ko dali sur na titulaire ya poste été. Dans mon temps ko honorer azauté. Au sco ko regretter. Les malheurs des autres doivent nous amener à réfléchir sur notre sort. Bah, ozana mobana na ozo soigner c'est que mobana comme camarade nozo mon valeur na yo ko valoriser été. Moko boyan do roye ba ke basa ki to pe batula. Et surtout ce moi ça vous au kabon ko divorcer mi ba akoma likolo liko mi ba ba bima na ba saka na ya après conscience e ko ya sima mais na retard. Narita bien aimé, était à Bamisous, bala na biso. Bino ba o boda na mabal bozo mi monde danger. Mobala pexo bo limi ko yo ke la mobilité. Ko ça la boete, c'est moi qui commande ici. Mata o limi ko yo ke la mobilité. Ah! Balo barake, ce que tout ma bolingeleki. Hein? Mon départ mon toit linyama, ce que tout mweleki. Suka a refinir ka na komi penda nzoto. Yeba ndenge yako valoriser mobalo bozanaï. Baloba que la vraie valeur est toujours appréciée après l'avoir perdu. La vraie valeur est toujours appréciée après l'avoir perdu. Ozana kina mwasa malam, ozana mobala malam, ozana mwasa malam, oyebi importance na été. Oyebi ne ya muzoswe ya mwasi na oto, oyebi ne ya valoriser mwasi na oto, ozo nyokola yi. Ba rapport ya na rapport bino ba miko boko mineti ke ba na mike ko swana en tout moment. On dirait ba mine, on dirait bolingani sika. Mais mukolo mwasi wa ke bobo ya ni obalusi mukongo keyi. Ya. Eloko ya penye ezaka pona ye moto eza vice versa. Et comme il a appelé biso mibali, ozana mwasi mo bato sarayo, asali son avis, azo valoriser yo, azo to sazan denge mona basi mususte. Atrichara na yete, ayebi mibali musus libana te en dehors na yo, yo monisko obimoni danger. Omo nyoko la mwana banto, comme omoni c'est passe, te bona bozo cha à l'aise te, ozo swen na yete, ozo nyoko la ye. Mais mukolo mwasi wana okuta. Dans une décision atiki yo, mukolo ye ba valeur na ye. Bah, sinon, je trouve que dans la Bible, c'est celui qui trouve, bah, le que trouve la femme, mais c'est lui qui trouve une bonne femme, trouve le bonheur. Ce qui veut dire que ma mauvaise femme peut bazali. Oh, Koutaninae, même si fait du nom, ma camion surtout, hein. Mais si on Koutana, moi, ça malam. Yébane à Rolenge d'ailleurs. Si on Koutana, mobile à malam. Yébane à Rolenge d'ailleurs. Hein, vieux amours corps. Bah, opportunité, moussous n'a bien y'a faté une seule fois, kaka. Une seule fois. Le peigné conscience et zone comme au sein avec idée. Attends, moi, partout, bah, PC, bah, mot. Bah, voyage, les a le sous-terre. Pétage, bokaboni nae. Bah, PC aussi, mi balité. Ah, kabela aussi, mi balité. Bah, c'est pas cause à la nini. Yo discuté na mobali na yo bokabona, tout peut arriver que bobo ngisi. Bozonga ni pe combien de bamabalo ekufa po baye kozonga na ke babani ndako moko. Mais à une seule condition. Ko sala bamabete ke opono pouvoir partenaire na pouvoir moninga. Bokabona mwasi no yo ko rolinga ndeko na yeso to ko rolinga camarade na okomi vu ya opono pouvoir. Ata bozonga ni bozala ndenge ni. Au Kaboni na mobane yo ke ko tambola ba avion ba Dubaï par-ci par-là. Ko kanga na l'homme de pétage de Niles. Oh ke kibonza mais ça te kindokinde ça katine parce que un homme sérieux ko se comporter boete. De Niles a comme commissionnaire au Kabelo ba mibane. Bozo tambola na de Niles partout.
Bozo kene na ye pato azo kabila ba mpa azo tout à fait to ba petu amazo de la fa na ba moto na ye ba konzi bazo benga nga fort en Europe akabeli kabelo mibali ba bimi na yo photo to ko bima ke mibali musu ba mutakalizo ba publier pa garçon wana o bo sen ko zala moi si ya pasteur o da ex mama pasteur o komiti na niveau wana wana nde to mo bon o to monite Denis de Sababa on soit na moi si na likolo ya Peniel. Qu'est-ce qui s'est passé entre na Peniel na Denis? Denis de Sababa ko kabila de Peniel ba mibali. O ya bana ko na hôtel ya Peniel ba 2h du matin. Nyon so bo bango so masoloni. Est-ce qu'il y a Denis par Simba kite? Est-ce qu'il y a Denis par Gouta kite? Denis c'est parce que na komona hebo il est capable de tout faire. Il est prêt de tout faire, bien aimé dans le Seigneur. Denis laisse bozo mona ewana. Parce que mouli wanzame, Denis laisse azane ti Saoul. Abandagi na nzame, mais asuki na nzame te. Bible zolo bake, l'esprit du Seigneur se retira de Saoul. Et un esprit mauvais venant du Seigneur est entrant à Saoul. Nenge mona Denis laisse mouli mo yanzame longwa katna ya Satan de koma katna ba blo nyons toazo sal. Ce qu'on a mis que Peniel la sengi pardon. Na idée ni na intention ni réconciliation na ma kalama et aussi matin parce que ceux qui bas zongani ba ko kabona un jour bilo nyons to Peniel la sali na ba vidéo dans na ba réseaux sociaux ya mutakala na ye et ko zongi le ma kalama na mutu pe akoma soigner ça en tout moment et comment pire et dans les que moi c'est moi faiblesse bonabo mobalo comme pe na moi fort et balou qui est si c'est balou qui neuf Penya bango satanye na mai kalamai na moment faiblesse le lorsque e baluki Penya como la na mai kalamai partout publier do na partout ba koki ko limbisa yo mais otika na ona eta na wana o salivi no mai kalamai pa salivi no relation zo en bon terme o luki mobile no mai kalamai pa luki mo mwasi na e poneza la bien David a senga nza be bolimbisa to nimi pardon no Penya. Mais na ozonge na mai kalamba ibo beba na ressources makasi koleka. Miobo ke na nebo yokani bo pona bana bana kati sala vie no mai pas sala vie no. Vina e. Une fois que bozongani bo pesa raison un jour. Penier lelo eza ba conséquence to limbisio, nzamba limbisio. Mais conséquence ya ba mabo salaki okofuta. Et la Christ que net au Seigneur pardon, nzamba limbisio. Biso peut to limiso et de ba conséquence ya ba mabo osalaki ki ya ba acte opposé ki que okofuta ba conséquence non Seigneur ofuta David abima na bateba moi si ya militaire na ye atini militaire na ke okufa David a lela Seigneur ça me pardon dans ma limite David mais ba conséquence ya lisomo asalaki et la nagi David boyebi ba conséquence la nagi David. Bande kwa baso bazo la nabiso et Seigneur vous a très prudent. Mibali très prudent, bas très prudente. So vous en a relation mobo que papa ya mwana, to mama mwana na yo, ezo si mate bozo swan. Bo kabwani, vous en a ba maîtrise, vous en a maturité net mikolo. Boko kabwana. Mais vous êtes toujours en bon terme, en bonne relation. Ndenge moro Abraham na Lot. Et ils en ont bien. Mais ceux qui vont approuver Moninga, beaucoup ça va erreur et béné, beaucoup baby scout vie na bino, que ceux qui vous en ont maîtrise. Donc c'est ça quoi, il a une sur la bino. Je suis en direct, merci à Christelle, sœur Christelle depuis Canada. Toronto, c'est extrêmement bien. Zama Lola Mono, Christelle depuis Canada, Toronto. Toujours dans le cadre de informer nos bien-aimés dans le Seigneur, Toya qui peut informer tout solo en abino. Donc c'est ça quoi. Bah ou bozo bien nabiso, bozo comme nabiso bien sûr. Ceux qui peuvent être dans le procès à Robin au bien en minute éthiquement. To meke un peu solo na bino rapidement et que ça bien marqué sur les comment par message ils ont côté ya moi mingi belé ko ko pesa di kanis na yo kaka. Parce que ça en direct numéro ba combien voir appel en direct. Plus 243 85 28 651 46. Pesa ka li kanis par rapport à pardon ya Peniel.
Mike akolimisa ye. Est-ce que famille ba Mike baza ba luba ba kolinga ki penya kuzonga na ndako ya libala na ba bêtise nyonso to asali wana o mokili emoni. Mike akozwa décision ye moko te aza moluba famille ekopese. C'est ça. Papa aza wana mama aza wana bandeko ya basi mpe mibali baza wana baoncle bazali libano ezalaka déjà ke no famille batemi ezala bien te. Penyo le monde esika osuki omataki tala place osuki nalobaka ona baémission seri wana tala bokanga lilubo penyela okutana bamibali nyonso to ya sorte nyonso to ya mbongo mpe na niveau koleka Mike Kalambai mais atikala jamais kokutana mobali oyo kia kobala ya kohonore ye nde Mike Kalambai ahonora ye lelo ni akutana ministre bakonzi bona boye lelo penyela soki wapi ata moko ahonore ye ata moko abali ye yaya osala na mobali abimisa moko abala parmi basebe mobali andimaka ahonore yo bazambi ebele te soki mobali wana andimi apesi mbongo na ye adota ahonore yo yaya koza ingrate envers ye te ata mpe importe nyonso ekoya ata bokabwana ahonoraka yo bokoto ozongana keba na baacte repose ekobaluka yo osima motu un jour lolo penyela kombo oregrete mais trop tard. Trop tard. Merci na ba oyo bazolanda biso, merci na ba oyo bazobenga biso nzamba alola amona bino tozobenga l'homme de Dieu pasteur David Mputu à un peu l'équipe toko benga tozana émission lobby tosona pasteur David Mputu lobby tosana émission concernant 6 jours mais en attendant tozoza ba question na bino ba mituna na bino concernant 6 jours yo affaire Penyel Mike Kalambai concernant ce jour affaire Penyel pardon ya Penyel concernant ce jour boko benga biso boko komela biso nous sommes en direct. Merci na bande nyonso to balana biso du début jusqu'à la fin. Merci na baye ba soutenir biso. Merci na ba oyo franchement église eza na mosala eza na ndeko moko akomeli nga message fo natanga yango chacun a son histoire TV. Franchement église eza na mosala. Vous parlez de Jésus-Christ mais vous analysez mal les choses. C'est triste. Vous prenez la décision à la place de Dieu. Yaya, nazui décision te. Nazui décision te. Omoni Bible. Omoni Bible. Bible ezo na ka ya infidélité. Na ka ke ya mwaso ake obima na mobali mususu. Bible etikeli. Na répondre à ndeko akomeli nga. Etikeli décision euta na mobali. Euta na nzambe te. Question ba poser question. Ba scribe ba pharisien ba ni ba poser Yesu question. Na moment ya Moïse tala komela ki biso lettre ya divorce. Bataille que Moïse a komela biso ke soki. Maloba ya Yesu nzambe aloba yi. En cas sauf oko limisa mwasi na yo. Mais sauf na cas ya infidélité. Penye to mona yike abima na mbali mususu. Denile se baba anko ba na TV ke ba konsi bazo benga ye azo sele bango kop to moni ba vidéo ba photo ya penye mutakalisé en pleine ma solo na mobile mususu. Tani c'est que nan ba annoncer ki vraiment divorce na ba anko na potote. Soko moi so abimi na mobile mususu décision wana ezo ute pa na nzambe te nzambe atikela ngo mobile. Koloba te ke mnaka o ke nzambe fazwa décision te. Bible ezoloba te. Nzambe atikela ngo mobile au moins Mike Kalambai aza quand même na appui ya Bible. Soki alobi ke atika penye ke ba continuer na yete alimbisi ye asumuki te. Makomi Bible et au condamné yete parce aza na appui, aza na soutien ya Bible. Okoki koboya to okomi koboya te.
Décision wana kolobalité que non, vous analysez mal les choses, c'est triste, vous prenez la décision à la place de Dieu. Non, décision na kaya penyel, Bible s'est traité lobe lango. Décision wana eute pas na nzambe te, nzambe atika kozwa décision na infidélité ya mwasi te. Décision ya nzambe na makambo avani kimia, aboko sa kibo nzambe na ye. Alobi décision eute pas na mobali, et dépendre na mobali, comme ako limbisa ye, comme tu as limbisa ye te. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que bozo la nanga? Décision wana Bible so ba ke na mutaza décision mobile. C'est ça yaya. So bozo tambola na vie hein, yeba ne ozo tambola. Ba masumu nyo zela ba masumu a osati ba acte musu zela ba acte à opposer te. Vous devez savoir que tous les actes que nous commettons a un prix à payer. Hein, aux à la chrétienté, tous les actes que nous commettons a un prix à payer. C'est ce que Bobo Salate. Hein, à tous mon anzami, yeba que ba acte nous allons commettre. Et là, on a pris au foot. Au foot, en yaya. Hein, au foot, yeba vini nous allons mener, yeba makamini nous allons sala. Avant que, au moins parfois dans la vie, hein, le Seigneur, tout comme on a une dimension, pour éviter mon oyo. Au lieu que si je savais, tout comme on a une méthode, mécanisme, tout éviter mon voilà que si je savais, et comme il a besoin de la vie. Ce qui n'a pas, et ça, au lieu que ce n'a pas, mais comme trop tard. Mais tout ça, tout éviter froid, et comme il a besoin de la vie, si je savais, tout éviter avant nous. Merci Ndeko. Bon comprendre, écriture ma bête. Ce que vous autant à ma commis. Au moni Bible. Bible est na cas ya infidélité. Na cas que ya moi soit que obimana mobali mususu. Bible etikeli. Na répondre à Ndeko a komeninga. Etikeli décision e wuta na mobali. E wuta na nzambe te. Question va poser question. Bascribe, pharisien, bani va poser Yesu question. Na moment ya Moïse tala komela ki biso lettre ya divorce. Bataille que Moïse a komela biso ke soki. Maloba ya Yesu nzamba aloba yi. En cas sauf oko limisa mwasi na yo. Mais sauf na cas ya infidélité. Peignet to mona yike abima na mbali mususu. Deni les baba anko ba na TV ke ba konsi ba zo benga ye, azo sele bango kop. To moni ba vidéo ba photo ya peignet mutakalisé en pleine. Ma solo na mobile mususu. Tani c'est que nan ba annoncer ki vraiment divorce na ba anko na potote. Ce que moi soit abimi na mobile mususu décision wana ezo wute pa na nzambe te nzamba tikele ngo mobile. Kolobate ke mnaka o ke nzambi fazwa décision te. Bible ezo lobate. Nzamba tikele en mobile. Au moins Michael Ambai aza quand même na appui ya Bible. Soki alobi ke atika penye ke ba continuer na yete alimbisi ye. Asumuki te. Makomi Bible et au condamné yete parce aza na appui. Aza na souci ya Bible. Okoki kobo ya to okoko kobo ya te. Décision wana kolobalité que non, vous analysez mal les choses, c'est triste, vous prenez la décision à la place de Dieu. Non, décision na kaya penyel, Bible s'est traité lobe lango. Décision wana eute pas na nzambe te, nzambe atika kozwa décision na infidélité ya mwasi te. Décision ya nzambe na makambo avani kimia, aboko sa kibo nzambe na ye. Alobi décision eute pas na mobali, et dépendre na mobali, comme ako limbisa ye, comme tu as limbisa ye te. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que bozo la nanga? Décision wana Bible so ba ke na mutaza décision mobile. C'est ça yaya. Ce bozo tambola na vie hein, yeba ne ozo tambola.
bamasumu nyonso eza na bamasumu ya kosala te baacte mosusu eza na baacte ya opposé te. Vous devez savoir que tous les actes que nous commettons a un prix à payer. Ozala chrétien, ozala chrétien te. Tous les actes que nous commettons a un prix à payer. C'est ce que vous bosala te. Atos mona nzambe yeba ke baacte nyonso commettre eza na prix okofuta. Ofuta ngo yaya. Ofuta. Yeba vini nozo mene, yeba makamini nozo sala. Avant que, au moins parfois na vie, le Seigneur to comme na ba dimension mo ya ko éviter mo oyo. Au lieu que que si je savais, to comme ko luka ba méthode mécanisme ko to éviter mo wana que si je savais et comme na biso na vie. Ce qui na yeba ka. Et ça au lobi que so na yeba mais comme à trop tard. Mais tout ça, tu éviter phrase et comme il a dit surtout que si je savais, tu évites avant. Merci Ndeko. Bon comprendre écriture ma bête. Sur vos autant à ma commis, Luka que Molim peut on comprenne à ma commis en profondeur et que ça bien ma casse. Donc c'est ça quoi. Bonjour papa Elvin. Vraiment, Atayo Moko. Nano loba eza pasi mingi na motema pe mawa mingi nzambe kaka asunga bango wana ndeko nanga Henriette Boruwa ndeko sista te alobi bien parler mon frère Alvin depuis Canada nzamba mona yo na bana nyonso tu ya Canada bazolanda biso. Donc on a rozala na fin du mois ya septembre début octobre na Canada. Juste pour 6 jours, aux pasteurs, aux musiciens chrétiens, aux na posa ya promotion émission. Benga biso to okuta na peto kosala émission na kozala na Canada bientôt là. Début octobre déjà na kozala fin septembre début octobre na Canada. Na koumela te na kosala ka 6 jours et bongo na zongi na Congo. Oza na posa émission soit oza na témoignage moko nzamba sala obola mabiki sa kangola oza na posa ya kopesa témoignage mpona lokuma kolo benga biso na numéro eza affiché wana parce que na oza na Canada précisément na Ottawa ovanda na Canada ovanda wapi bana nyonso tu ya Canada votre frère Alvin Beya azozala kuna na fin septembre début octobre na kosala ka 6 jours. Ce que vous en avez posé promotion au côté au commerce biso to beninga et que ça bien ma casse ton côté un peu autour salam pour la gloire de l'Éternel. Merci na bino nyons to bona na biso du début jusqu'à la fin. Bonzambe na bonzambe lola ezofuta simana onto ya koloba ke ndamba boy to paye soit na manso zo sale biso ce qui est sous biso ba oy to na to suka ndengeni. Qu'on se retrouve à la prochaine. Nzambe abate la bino lola epambola bino nzambe asunga bino tomonani mbala simba. Bye.